Je ne crois pas que dans l'église, il faut qu'il y ait de l'animation. Il sera strictement interdit toute forme d'animation dans l'église. Je ne suis pas d'accord avec le mouvement de l'animation. Musique chrétienne est malade. Ils ont béla vraiment. Musique chrétienne, il y a Congo. Ils ont béla. Ils ont béla parce que. Ils ont benga mate baza batrafika. Et menzambe asala kingana kende poto na kena na photocopie à visa. Ya mutu te to imprimer nde basaka ozu papier duplicateur au copier visa au tia na passeport. Ya nga na leka nango na ba immigration na kota poto. Metant na komi na poto. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du na likolo pe na se moto te akokani na yo teko fukamela yo po ete yo bongi na kembo soki yo te yawe biso deja tokofa oza nzambe azali te tofuka melio yeso bongi na kembo elikia basantu zambe barange bafuka milaka elikia ya motema yawe na bonzela yonde nidio yamba ofrande pe milolo maboko to memeli yo bokonzi yamba ofrande pe milolo maboko to memeli yo bokonzi naina nga maboko pambate milolo na moteli yo mokonzi maboko na memeli yo mokonzi naye maboko pamba te tokumba meli yo yeso bonge na nkembo elikia basantu nzambe baange bafuka melaka elikia ya motema yawe na bonzela yo nde ninyo yamba ofrande pe milolo maboko na memeli yo bokonzi nainanga maboko pamba te na memeli yo oyo ya motema na ngai oza nzambe okotikala nzambe seko na seko oza nzambe likambo oyo esengi osale mabota oyo esengi osale olibota oyo esengi osale o groupe oyo esengi osale o mosala oyo esengi osale o voyage oyo esengi osale olibota
oyo esengi osale ona mona teo oya lekio sika nini olemba na bitumba na mona te bisiko zonga sima yaya olikambo oyo esengi osale olibota oyo esengi osale ona yoka teo nzambe na bomo bisika nini arenouvela manda na yoka te bisika skroka mbongo ya moto Tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. C'est un moment très merveilleux pour la biso. Bogota la biso la bandaku. Total la biso bablo rebelle. Maintenant on sengeli oyoka musique ya nzambe, kokumi sanzambe, nanzela ba cantique. En tout cas, ils ont un moment moi kitoko. C'est pourquoi te souhaiter bienvenue dans cette émission, les News des Stars, où on reçoit pour vous le frère Jos Kaout avec son orchestre Soleil des Gloires. Donc c'est avec eux que tu vas animer émission nabiso alelo to tali sabino frère Jos azali nani musani na rosala awa na orchestre naye et puis pourquoi pas repérer sabino pe ba différentes activités à Rosanango awa na Kinshasa sans plus tarder tozo ça l'appel invité nabiso ya mokola lelo le frère Jos. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir papa. Tigano micro yo toza micro nabiso. Oh ça là raso oyemba. Bonsoir papa Vincent Chiluzi. En tout cas très ravi na lobby même devant caméra. Tout sur les belles la téléphone depuis des années. Aujourd'hui, Zambasali que Tokutana avec le groupe Soleil des Gloires. Papa va représenter Ça c'est notre pasteur Vicky Badikabasu. Papa a encadré Bisso à partir de Kinshasa Awa. Sur le groupe ils maintenu, tous a gagné la prière et puis yendem tous a comme père spirituel. Il y a groupe Soleil des Gloires. Ok. Kinshasa. Voilà. En tout cas, on va voter la biso. Mingi ba ebio nanzela banze belo sali. Mais na rolinga yo mo vraiment se présenter les frères Jos Kaouta Azalina ni pe Outa wapi. Frère Jos Kaouta abotami na Congo, des pères et des mères, baza ba congolais et puis na
outi na Londres naza na ministère ya évangélisation à travers ba cantique ya ba cantique chrétienne et naye kosala mosala awa na Congo tobandaki yango na Congo et puis naye kosala mosala frère Jos Kauta c'est un serviteur de Dieu. Frère Jos c'est un serviteur de Dieu et banda nini lisolo parce que jeune agosane mambebele na vie mais au lobby au consacré on a koyembela Nzambe lisolo ngo banda wapi uti na famille vous avez déjà na bayembi na libota yango po landi kaka to eza pe na appel moko zoki de manière spéciale. Ouais, normalement koko na nga no beta mbunda que son âme repose en paix azalaki ko beta vraiment mbunda malamu et puis papa na ngai azalaki musicien vétéran. Donc musicien vétéran donc na Londres dans un orchestre mais il était mutayembaka na sima acha muto na micro. OK, ya no yembaka te so atomboka loboko ba musique bandi ba monike bato ya azoyemba nzoka yete. Misi ando batama na sima bafle. Même si Nzambe soit récompensé. Oh, ah bon? En fait, c'était quoi alors? Pourquoi nous avons bon? Azaki na pour ça, il y a une musique qui mais faut exalter. Il y a une musique qui peut orchestre ezaki ajoka musique. Ajoka musique. Siko ezaki aba chrétienté. OK, donc on comprend déjà. Donc yesiko soki jour wana ajoka musique kobeta, azana petit na yembaka. Mais siko bango ba yebika ya yembaka, mais siko bomba musicien na sima bafle. So ka musique bandi ba mona ya bouger munoko donc ndule batu ba ya bambongo nzoka aza donc épave ozomona ti pe na suka batika lo timbela pete le loto dévoiler batu ke ajoka musique leader là ando pirater ba concert en tout cas donc papa ça déjà na goût à musique et puis à partir de là à partir de 2018 on a commis na poto na 2014 et nazaki venant na monde ya ba faire et tellement il y avait quelque chose dans ndeko luka mukanda le Seigneur a prouvé nga mukanda donc on a vu na tikala ko yembate na tikala pe ko intégrer na choralité depuis na tikala yembate mais depuis mon enfance na mandeko ko linga musique atana koma na poto ba réalité ya mukanda et surtout Londres pesa facilité Nzamba prouvé nga na mukanda et au moment na bandi ko kende ko bondela et nakomi ko yoka sensation ya eloko wana ozomona eloko wana esalamaki à partir église ya Mangembo na Londres et je sali passer Augustin Bona bisika zali et bandi ko activer siko à partir de 2018 ne nakomi ko yoka mato ebandi ofungwama ba ange bakomi ko inspirer nga ba chanson nakomi ko koma et à partir de là siko na lansaki na musique. OK, donc c'est depuis 2018 né oza na kati ya ministère ya Boyemba Nzambe. Nzembo ya liboso yo koma ke ezali nzembo ni. Nzembo ya liboso ezalaka ona komi ezali c'est-à-dire au côté la studio ba yoka ya liboso. Premier album na biso qui Soleil de gloire. Nzembo na biso ali nzembo na nga liboso ezalaka titre na ngo Bosani Egoya. Ouais. Mais l'album wana Soleil de gloire nzembo nini oyo obobeta oyo moni pe que ezaki na retour moko ya makasi na bana Nzambe bayoka yango. Ezalaki ngolu. Ezalaki ezapasi toyemba ngo na frère Odi Kabangu. Tobetaki tozabana toyembaki ngo na papa Henri papa pe toli alibala toyembaki na frère Michel Bakenda. Très bien. Est-ce que vous proposez parmi les 4 titres on proposé le titre moko pona ko zongisa suba tubilengi album on a ba kende suko bani da koyoka yango. Ouais, tozobeta ezapasi. OK, c'est bon. On se retrouve juste après. Ezapasi kotika Yesu. Baboti na ngai balobela ngai pona yo ezapasi Jésus pona na fami oyo babalaka te babelela Yesu babala na fami oyo babotaka te babelela Yesu babota soki nakanisi bolingo na yo papa esimbi mboka Kongo soki
ezobatela bana nanga. Soleil de gloire, Obina Kawapi, Biso Bateki Mai, Biso Toteka Pe pétrole, les lois Yesu Azwa Biso dans les néa, Ako Biso Tosali, Obina Kawapi, Bina, Obina Kawapi. Eza pasi kozanga Yesu na vie, eza pasi kozanga Nzambe na bomoi na yo. Frère Jos a komi Angleterre. Obeti lisolo moko na ina de kango rapide na bité photo betango po. Eza na ndeko peut-être na mitu do passer ba même moment oyo leka aye mukanda ti azo bata obanda wapi.
étant sous malobano le leur réconforté au commis Londres mukande a soutenu ouais tant na komaki Londres tellement na lansaki na ba yela kinzela mala moko to ya ba kinzela makolo nga na luta Afrique du Sud ti Londres na photocopie ya visa ya imprimate na mata na miracle et naza mwana oyo famille tant kendaki poto babosanaki nga et Nzambe asalaki nga na kende poto na kenda na photocopie ya visa ya mutu te to imprimer nde basaka ozwi papier duplicateur o copier visa o tiango na passeport ya nga na leka nango na ba immigration na kota poto mais tant na komi na poto et mukanda est compliqué qui makasi. Je comprends, c'est-à-dire na comprendre le moteto pas non c'est-à-dire au sali aux visa ya Londres n'ezala nazwaka visa ya Europe ya mutu mususu ya France nazwi na Afrique d'ici na okende France vous avez un visa déjà France ba mais ya visa nazwaki na ambassade te nazwa visa ya photo na salisi photocopie monde photocopie ba sali photocopie ba telinga visa wana na sombi billet na lekana na immigration na kenda poto on a passeport na passeport na nga na copier ça c'est l'histoire vraie ya on a kota na on a poto nga na miracle donc ba koti pena ba moni batali boye c'est bon na leki ezara risqué ba répondre ya risque kutwa makasi pele na koma na Mozambique na passeport congolais bonga na mata na passeport congolais na loi ya Mozambique so oza na résidence ya Mozambique te on a droit ya komata selon constitution na bango alors bato tout ozanga na bango ba tekela wa billet mais nga ba boya ko tekela nga billet pour na constitution wa bifuna na résidence mais na ke na maison musu ba na sombi billet na ba tekelinga na komi pena na immigration kaka ngai na madame na ngande toleka mais ba mususu ba na ba visa na ba kanga bango donc au salon na madame au sapé na madame non ya photocopie ya photocopie to kotane na Europe na photocopie bino baleka wala mwana zana mte azaka na zemi wow donc vous commis tout voilà vous commis Londres to commis Portugal to non mata na Mozambique to kota na Portugal na donc to na visa ya France mais ya photocopie to commis na immigration to le yegu to aleka nga ba compliquer nga ba singa yo passeport no na gouvernement na biso abi oza na de résidence te o komata na solo na corrompre na leki na koti na kota Portugal na visa ya photocopie alors tant na commis à Londres na lancé vraiment na ba affaire dans na Portugal tant on continue à Portugal à partir de Portugal n'est-ce que vous jouez bis na bis na l'équipe Espagne voilà no Angleterre loin na Union européenne te wana elongwe te tant na commis en France et cousin na ngamoko Michael na pesi mbote apesi nga document na ine na côté lango na kota na Londres donc na uta Afrique du Sud ti Londres na document ya batute ya na document na ngamoko te donc kena na trafic et tant na commis nini compliqué ki mukanda to ke to bwaki ba rejeter nga bon mère ba rejeter biso bibale et comment est-ce que problème na sali plus ou moins 6 ans ti même to sala album wana na mukanda te wow ti ozo sala nga ba promotion ali boso na mukanda te et je plairais et le Seigneur a ebisanga que je n'ai pas voulu na peso mukanda parce qu'on go détourner on se détourner na chemin nanga alors na te ya mutu moko que soit problème ezo umela ezate ke pon Nzamba zo salate Nzamba nga memo na destiné na ye ozo mona parce ngai Nzamba apimela nga mukanda po ete amemanga lelo na saela ye soko ezakile na komaki na zwaki mukanda nga sala Nzambe te alors se donner na ba faire na yo ouais na ba faire alors que soit mabota que soit musala que soit voyage demande la volonté de Dieu Nzamba lingi nini soko yebi oni Nzamba lingi nyonso erotika ekopesa me na facilité et le jour où on a compris que Nzamba benganga na saela ye na obéir na ba voie ya Nzambe nyonso ekoma na facilité donc ba te belé ba pa momate parce que ne azolinga ke na gauche mais Nzamba mo na droite donc yango message na opesa ata likambo ezo umela kokanga bat bandoki te Thaïlandais Nzamba ko tarder bénédiction parce que peut-être na entourage na yo bandoki pe baza soka pambolio li pambolio na oboma yo peut-être Nzamba azonga selo likambo moko boye parce que quelque chose ko balo ko bota mais il est très important il y a quoi accomplir mission Nzamba sur la terre alors moi ce que je suis en train de faire je suis en train de accomplir la mission de Dieu sur la terre na sa destinée na ngata yo na kufi na okeliboso Nzambe na ozala un serviteur félicité parce que nazo obéi pe na osala ona go sala sena moke
En tout cas, mais ton conseil, ton déconseil, on fait juste ça, il était ça photocopie, fait juste ça, il ça, il photocopie au matin. Ah, je vois quand on a eu fait juste c'était, oh, t'es, t'as le ménage la photocopie, faut faire attention. Donc, nous t'avons dans la destin naïe, nous t'avons dans une zambasel naïe, ma kamnaïe. Donc voilà. Du coup, on s'est retrouvé dans le monde de la musique parce que fallait respecter à peine, mais début dans les années, tant au bani marambo, est-ce que c'était facile parce que Dieu était déjà là? Ou bien au côté de la difficulté, surtout pour réaliser le premier album. Le premier album, c'est facilité. Mais dans le cas de Tumba, et bah tu vas comprendre que moni ba mona ko yebi o yembate parce que l'église dans do kombola ba mona ka ngo comme musicien. C'est facilité surtout na côté accord de Christ ya ba chrétien et le Seigneur a ça qui grâce na ndo kuta na ba musicien profond. O ba bete pa ba bozi papa na biso bozi ba désingwesi ils en affaire na biso chocolat blaise azalaki vraiment musicien o ando beta na mambo mokili étant na kuta na bango vraiment le Seigneur a touché qui mutema ba accompagner dans la studio étant na côté studio je savais pas que ba yemba na do et l'on na ka guitare mais na habité que ba yemba ka fa ni na yeba kité donc na komi ko apprendre til l'on na zo ko apprendre. OK. Ouais. Et puis ba inspiration comme ko ya donc depuis na banda tilelo mais aux yeux mamungo nous a kitoko nazana ba ndeko na groupe Soleil de gloire ba idakanga te ndeko okebo ici donc les groupe le groupe va leader le vision la biso ya papa ale moloto na ngana ya pe wana na ngana ya solo tikanga na keno pe na tozo tracer carrière na yo va ina poto c'est vrai que tout le monde peut te belé ba bimi pe ka partir à poto ba ça peut ba succès le rôle ba sœur nani waza na États-Unis sœur wa na majabu te sanwa te mususu hein Deborah Lukalu par exemple tout le monde ba peut ba sali ba abani na ba mikili ya poto pe mbala moko succès mais tobi ke mingi ba bandela mingi awa na mboka na biso et du coup bandi albosali album na liboso et tu te décides aujourd'hui à au sala orchestre awa na Kinshasa vision ezali vision na ngai ezali même vision au papa le moloto azaki nango ya ko exercer ya ko zana esprit ya libéralité ya ba don ya jeunesse. Parce que les groupes ils les sous-soutés. Mon papa allait mon autre azalaki tant bazo réaliser album, mon union sont vraiment azopé ça le meilleur naï. Très bien. Donc biso a ezali. Et le comment mi leader yemoko leader yemoko. Et ça peut m'embêter parce que plupart ya bano bazo ya ko intégrer groupe, bazana ba bêtise, bazo comprendre vision té. Ozo mona mais maintenant mto ana vision naï. Alors biso tozo mekaba effort ya ko pe sa vision na ba oyo balingi ba exercer musala ya nzambe wa mona ke na kosela nzambe sans intérêt naza un adorateur donc aiza ensemble ba adorateur ozo mona donc ndeto zabwe so to sali album eza pona biso nyonso mutu nyonso aza na chanson mutu nyonso azo exercer donc na eto sala wa bengi corps de Christ. Très bien. Donc tozana ba Mathieu ba Jean ba Lick awa na groupe Soleil de gloire ozo mona tozana ba frère Beski a uti kisangani ayeko rejoindre groupe tozana sœur Muso Thérèse ayeko rejoindre pe groupe alpe awa pe do tozana ba François Tebele munam to na église na yeme to sangani sans intérêt sans paiement ensemble ba serviteur pe ba servant de Dieu sans paiement do bando zo salaire te mais faut mungate mnafutaka c'est pas moi qui paye. La Bible dit vous me servirez je vous bénirai. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit biso to sa musala le Seigneur finira nos pays. Mais ce conseil contraire oui ce côté so mais so contraire so eza $100 to kabula $1 bisonyoso pour ça la leader te fozo baebi ngana za kutu musali ozomona ngana musali bangonde ba chef po ngana za envoyé de Dieu ngana za na posa lobby ba papa Tom Salobi bazala ba mama Chabani alobi bazala ba mama Lombongo bazala ba Henri papa alobi bazala ozomona papa Frank Moulaja alobi bazala c'est sa mission na ko accomplir au papa ale moloto atika ngana yo accomplir rango na yo continuer yango quoi. Mais non na kin c'est vrai que za mona kin mais na ndenge ya mama musique pour une première au salle orchestre ndenge o écouter la réalité tu sens vraiment que ça va ou bien moi ba difficulté zara ndenge maramuté zala. Ouais musique chrétienne est malade ezobela vraiment. Wow. Bandela non question, bandela non réponse wana. Musique chrétienne est malade. Ezobela vraiment. Musique chrétienne ya Congo. Ya Congo. Ezobela ni. Ezobela parce que par rapport à ba énergie au ba artiste au biso ba serviteur toujours bimisa.
na retour na yango ba enfant de Dieu bazo pambwama bazo zongisela biso te omona ye mosusu en général me bapasteur ako sambela moto moto abiki akobi akomi na mbongo mais lobe moni ase détourné akomi kopesa ne bambongo baplace mosusu bakomi kobwaka na ye bango na bamisien mosusu oyo donc biso bayebaka biso kaka soki biso abeli aza na problème banzembo biso banzembo na biso ezopambola mais omona jamais bachrétien azwa nzembo asomba yango mais un chrétien na kati na église même offrande pour kopesa un problème mais akolinga azwa mbongo akepesa boketu ata 10 000 $. Mais pasteur azobondela pone po apesa rien biso ba frère tozoyemba po bapambola biso rien mais tosalaka na musala o piraterie eza trop ozomo industrie musicale ya Congo eza kokufa donc gouvernement pe esunga biso parce que bango nde baza loi ya liboso o ko sécuriser biso au salon orchestre mais de na ndenge ya yo moko est-ce que ba musicien chrétien no basi ba yebani basala kombo est-ce que oza baza bayambi yo baza ouvert na yo bazo soutenir yo ba collaboration est-ce que eza baza facile à rejoindre tout n'est est-ce que baza na yo bien c'est-à-dire en général au bani makambo jusque là bon mutonga na ebani ezaka papa Michel Bakenda papa Henri papa et puis na Londres nazalaki na papa na biso nani Moïse Matuta tosolaki na ye abaki ya ko assister biso na sortie officielle na biso alors depuis na ye awa nazolinga nde na travailler nano omoni na komisika tala studio tosali et puis tozosala nano album na bandeko nazana bango parce que tosala bango 2 ans. OK. Donc depuis baza 2 ans déjà. 2 ans to répétera na bango tozolokelo ga nzambe. Alors to studio si sa album na biso o eza la sagesse des pauvres. Ozomona. Alors soki na silisi yango et puis to koyeba kobeta ba porte na soirée pe na papa Henri na lakisa pe studio asepelaki apesenga ba félicitations mais na minute on a approché ba on était passé na zana na cuisine na zolamba mais na par la grâce de Dieu grâce et beaucoup de sabiso. Très bien. Ouais. To beta sur la studio toza awa na studio sali déjà ba to bazo yoka ke musique oyo bazo yoka tant tozo pesa temps wana ezo za la pena et bien mixé tout ça likanisi yo eza nini parce que bandeko mingi baza koluka pe place na oya kokotisa nzembo na ye place na oya koenregistre to kosala mwa bacover na ye likanisi osala eza kolimbolela biso yango parce que vision eza ya yo. Ouais, studio oyo eza pour bato nyonso oyo alingi aya osala cover toza pe na place enregistrement na place oyo eza sala répétition cover alors souci na ngai ezali mingi ya petit peuple omoni il y a des jeunes talents mais ba possibilité eza muki ya okota ba studio eza muki alors toza na service à caméra ya filmage toza na service ya enregistrement alors eza na mwana musu avanda na kaluka aza na possibilité te musu à $300 mais aza na don aza na grâce au nzamba sala bo biso pona mbongo te to étouffer loko wana alors ngai nazali le sauveur ya ba don ya ba jeune congolaise donc ba jeune nyonso o eza studio na bino boya na ba primo ko raisonnable ba peso clip ya bien enregistrement ya bien et pote nzambe amona oyo nini eza kati na yo parce que lelo bat bakuma omona kaka parce que esa yemba ka bani mais biso tozo identifier mi ba grâce ozomona mutu akoza na akolala mabe ayembi mabe mais bon négliger mais o eza kati na yeso boza révélé par Saint Esprit ba don ebele ezo sa nini ezo bon donc o ezali pona ya communauté congolaise mobimba surtout ba o ya babola o eza studio ya babola donc oyena ba primoko et bien to sali au clip ba sali au chanson zamba pambola na na posa corps de Christ pena musala wana ezonga pena na Congo mais nanga momoro lobby voilà donc je voulais plutôt ko vendre sango donc ba de retour bota la biso ba artiste musicien chrétien kaka bon en dehors ya nini mutu nyonso akoya ko enregistrer mais biso to pe sa privilège mingi na ba musicien chrétien donc za na talent na yo ozo luko sala nzemo na yo oza na mbongo te osala clip na yo donc boya awa na Bosobolo 49 na commune ya Kasavubu entre Gambela Shaba so bokotika na entrée à Gambela na bokuta studio ezali wana boya vraiment frère Jos Yemoro responsable ya isika oyo a fourni bino porte mingi alobi ba musicien chrétien pour retombola ba talent et osala malamu mingi pona lokumo ya nzambe mais frère Jos olobi ngambu moko lobi que
bozo sa musala mais ba soutien ezozala te ba bazozala to benga au moins ingratitude muke. Mais pensez-vous que bino pe lelo musique chrétienne en pesa na sika ou esengeli ezala, c'est-à-dire ce que faut ça l'analyse sincère. Est-ce que lelo on peut dire que musique yango ya binga mona bino zo tambola pena ndenge to ebara ya ba couple buloba ya ba en tout cas ya kala wana nyonso. Est-ce que on peut dire que bozo garder quand même nzela wana to etengami mwa muke? Bon, au Monica, on dit vrai, il y a des faux. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Ce n'est pas. Na wendeso au moni marchandises et belé, il faut se faire très attention. Aux monde. Mais il y a ma qualité à ma bezali, à ma langue bezali. Alors moi, mais en général. En général, 80% ils ont benga mate baza ba trafiquant. Parce que même Bible zoloba mukende ba bengami. Ozomon. Ebele baza ona bazo chabiso ba mbrema. Ebele pe ba meme ona nzela pe ya molili. Ozomon. Alors, na osenga peuple de Dieu, il faut poser la discernement, il y a prière. Nde boye ba ko discerner o yaza malam, o yaza fruit ya malam, ou bien o yaza fruit ya mabe. C'est par la prière mais pour juger boy, moi je suis pas là pour juger les gens. Très bien, ça analyse aux ça là constant mais et ça nous permis na la musique chrétienne toi nous assister à la comédie chrétienne, comédie na musique chrétienne. Est-ce que ça na normal hein? Moi peut-être boyemba mora matil muninga la mu Congo, bani boyemba na bango mboka chiluba, est-ce que ça na normal ba bloko moi bon ici quand vous êtes en train de louer Dieu, ba bloko bongo eza bien séant pour retrouver ba parce qu'on a peut-être que nous avons dit tout le monde va faire Michel Bakenda va salina si par exemple le là va ange comme Benjamin ils n'habitent sur mon quand même vidéo wana bazoye mbaya matil mninga likolo bakomoye mama bachiluba yebisi lobi nzamba lo bachiluba je sais pas en fait na on a réseau et déranger batou. Pensez-vous que les gens normal du sont peut-être tout comprendre ba monter bon pour na nini wana fona talango so Nathalie on pena na ozala mieux te ngala botali salanga ngo siko ya pesa ma téléphone na tozala biso mwana mobali yalela kate Jésus mobutu walela yobokolela mais Jésus yalela ona masumu na yo banano lo wala betango nde to betaki yango betango tobi mwana mobali la kate ba o mwa to eko longola ka siloga mwana mobali la Jésus alela Vincent pe alela donc Jésus alela, Mobutu alela, yobokolela, mais Jésus alela, ona masumu na yo. clip na biso zoya biloko yango pasteur Moïse Mbiya te zotelemela bien lingi su biloko na église na été ba animation yozo beta onene. Je ne suis pas d'accord avec le mouvement de l'animation. I don't agree with the kind of songs that they are singing now in church. Je ne crois pas que dans l'église il faut qu'il y ait de l'animation. Then the way people are praising God in church for now, I don't appreciate that. Je crois dans l'église il faut qu'il y ait la louange, l'adoration, la prophétie. Then praise, worship and prophecy must be in the church. Et que tout tourne autour du Christ. Then all must be around the Christ or talking about the Christ all around. Alors, à partir d'aujourd'hui, then from today, chaque fois que nous serons en train de louer, whenever we're praising the Lord, il sera strictement interdit toute forme d'animation dans l'église. Mwana mobali alela kate, Jésus alela, Mobutu alela,
yopokolela yopokolela mais Jésus alela mpona masumu na yo. Non, toloba nini yo toloba yo zotemela pasteur Moïse Mbi. Yo pour pasteur Moïse Mbi a telemeli makambo alobi l'église na ye. So mutaye na ba animation non seulement ba sisma note mais ba longolo l'église de pasteur wala sa to binga na prophète kuna. So yo la tuni o question ke makambo yo ça on a tuni o yembi ngolo bani. En fait, animation na kati ya musique ya Nzambe. Pasteur Moïse Mbi a talisi biso déjà tant alobi ka koyo même kolongola mutu na église pour na likambo ya animation. Pensez-vous que il est dans le norme ou bien à exagérer moi personnellement pour nalandaki yango wana pena nalandaki yango mais ce que j'ai aimé na papa na biso Moïse Mbi on a le micro ouais ce que j'ai aimé na papa na biso Moïse Mbi alobi eza lisumu te ce n'est pas un péché animation alobi yango siko eloko nena sepe na ngwana alobi ce n'est pas un péché so de temps que yaza bayaya o tozobenga ba suivre les guides donc baza ba modèle pour na biso na linga ka place wana alobi eza péché te parce que ya longolo point sikoyo ezosenga siko faut ça na interview parce que eroza na parole moko boye monde ba mise ba pe ba bilobela trop na ba ko bwaka emso bwaka parole moko boye et c'est pile ça qui pasteur ta rolo ba yango te mais so kuta na vraiment na yebi ke raison ezali parce que mais selon yo animation eza nango te net yo Jésus alela mobutu alela parce que donc c'est mobutu na ko mwa Nzambe ne kasi on a lobi te donc mablo pena mo passer Moïse Mbi azotelemela yango yo na lobi boye tant yo zo yemanzima Nzambe ko moko mobutu alela zuma te ko tengami mukie mobutu na Jésus nani a grand prêtre te yo faut betaka à Jésus le ko moko mobutu na Nzambe les premiers années et ba ko ta na TikTok Jésus alela mobutu alela yo poko lela mais Jésus alela pona masumu na yo ça te fort et intéressant. Et donc là qui est intéressant mais la bonne Nzambe ne moi genre omoni ata ba sacrifier batunaka omoni Jésus avec amour azaki nango na humanité abikisa sa miracle mais na suka nango vraiment ba sacrifier kaka Mobutu c'est notre papa garant de la nation papa oyo a salaki ke biso oyo toyeba ye ke abalo ezalaka bo basangisa ozomona mais na suka na yango bato alesaki ba abandonner ye alobi comprenez mon émotion donc cela veut dire ezana eloko moko attiré wana ke vie oyo ato pesi ato sali bako persécuter yo toujours ozomona donc il y a facilité ezate kolela ezaka ate ke il faut ba ina mais koluka pesa kolela donc Mobutu voulait nous dire que alingaki a faire comprendre biso que où est comme qui Jésus et ça accomplissement ya prophétie ya parole wana donc vie facilité ezate lui il avait tout bagarre de corps mais balelisi Jésus azaki le Dieu suprême mais balelisi mukili okolela ozomwa donc il y a facilité ça donc yo mutolela yebaka kolela mais soko tikaka na kolela okotika la pe kolela donc telema za na courage pe tambola kende bon oh talaite yango namona oje mais na moni ndi anga koya no au matela ye au yo ba matela ye c'est bon amon ya no reste 9 secondes au matela les choses yo kama loba alobaki peut-être ndenga salaki wana poto tusa apasali mutu me yo komo kolobake yo nzambake na yo aloba chiluba komo koloba bongo upake tu exagere papa na ngai
une comédie musicale, tout bien et puis des mauvais goûts. Tout ça sincère. On a acte, ils ont comédie, ils ont acte. Si on a place wana. Pour y déjà on sait le mot Jésus le là bas, ils ont pas le là bas âge. Là on a défendu qu'il a dit que non, peut-être ça niveau na moni que mukularoya, azonga adorer nzambe na ndenge na mais ayesu na babloko ba nzamba lo bachiluba. Siko omoni eloko nyonso omoni ngaso na expliquer que yo awate ngoko emsusu babo akeli mutumbo akela basali boy ozomona leur inspiration est esenga sko fo so un artiste. OK, ya matela mninga na mukingo tout ça. Wana pena na wana na moni yango na moni nga kweya. Ya kweya tanga matela ye na kinga la release ko kweya te. Donc ya nga matela ye moni to ba toujours banu matisi o chewe. Donc c'est ka grand frère na bomwana. Angami nostalgie wana. Nostalgie. Nostalgie. Omoni lomso ya nostalgie ando yaya ando me mangai. Lomso ya nostalgie ando me mangana kingo. Siko le loko wala siko tellement yaya kotisi na sentiment c'est perdre et azongi bébé. Ozomona. Alga ya bo mais na moni conscience quand même ezongi. Donc tu as nomelo sou ya mi balé ya premier album et ça la biso bien. OK.
Voilà, donc la reconnaissance, retrouver cet album, cette chanson plutôt, dans l'album Soleil. Grâce de Jésus. Grâce de Jésus, donc, Borokuta. En tout cas, il y a Kitoko Eza Kuna. Frère Jos, sagesse, il y a pauvre. La sagesse du pauvre. Vous pouvez expliquer pourquoi Komboana? La sagesse du pauvre a été toujours méprisée dans toutes les sociétés du monde. Parce que pauvre dans un bon côté, nana ko yokai. Pauvre dans un soutien, mais bah ah si je le savais. Donc la sagesse du pauvre, pour le moment j'ai dit que bah conseil n'a pas ça battre. Le quoi bah yo raté, bah aide n'a pas ça battre. Si on a appliquer sagesse nanga moko comme pauvre pour être batbayo kayango to uti poto ba négliger bo benga msuba jeune boya ko intégrer pour aller en Aisha Oma azomona ke anake na groupe so de gloire na sel ensemble o yam suna vision batbayo rejeter yango o pesa conseil to sel ensemble osimba te yanto bi que la sagesse des pauvres. Donc, ils ont appliqué la sagesse des pauvres. Mais la sagesse des pauvres, ils ont plus que les intelligents. Donc, c'est la sagesse. Donc, dans la sagesse, je suis plus sage. Dans le diplômé, licencié. Voilà. Orchestre, c'est ça déjà 10 ans d'existence, mais l'album est à Kinshasa. Et l'album est à niveau nu jusque-là. Sisi et puis semaine prochaine to banda ba tournage ba clip. OK. Vraiment to zali na Sœur Merveille à Nzembo ya kitoko. OK. Sœur Docas à Nzembo, Papa Gloire à Nzembo, le frère Josué à Nzembo et frère Nabiso Beski Aotiki Sangana à Nzembo. Et puis, tout dans la bassière, bazate, bazu ba chanson, donc la chanson d'Abisso ici. Ils ont au moins 16 titres, 16, 20 titres. Ils ont 8. 8 titres, 8 titres. OK. 8 titres. OK, donc, n'est-ce plus, on a regardé, on a repéré ça, opportunité, on a, il y a eu, on a pour talent, ils allaient. Au lieu qu'ils aient eu leader, banina, nous banzembo, après, adoration par la grâce de Dieu. Nzamba même biso qu'on a profondeur en makasi. Très bien. Tara to sali 2 ans to zolo kanzambe et comme Nathan Nzamba récompenser la sagesse des pauvres. Frère Jos, public ezotalayo, monde entier bazotalayo à travers chaîne biso la voix du peuple. Message na yo vraiment ozaki na on a 400 tobaki so na kuté na Vincent lelo na oloba. Yo ezaki nino ya mutu ozaki na kati na yo pona bande ba otala biso na etali carrière na yo. Et orchestre na yo et puis ma camion sur ça la ni nous avons encore message au pesa bango lelo message nga na pesa na communauté pe na monde entier makasi na biso ezali bino bo accepter mission oyo boyo kabiso na compte tout ça déjà na compte YouTube Nzembo na biso ezawana pesa comme chaîne Jos Kauta ne bazo komangwana ou biobeti groupe Soleil de Gloire so etka groupe Soleil de Gloire mona ba Nzembo na biso no sebimi alors tout ça na posa ya soutien na bino bo télécharger Nzembo toza na iTunes na Amazon na ba Spotify na ba plateforme nyonso ya téléchargement Nzembo na biso ezana soki bozo télécharger Nzembo et ko ça la biso bientôt réaliser ba clip. Très bien. Et au ça la biso vraiment tout ça sous musala malam parce que pour réaliser un album il y a 10 chansons et zo ke na biso na ba clip et ke na so ba plus de $30,000. Ozomona alors bino so bozo soutenir biso to rolemba na financement mais financement na ngeza bino. Donc, ceux qui ont contribué na micro, ont contribué na jeune talent, tout ça na bango, au tinda ke teni, eza parmi ba offrande oyo, Nzambe o biso to poni na alliance a ozanga te ko pambola bino. Bo s'abonner massivement et bo partager ba chanson na biso et puis bo contacter biso na ba erreur na nyonso to na posa ba correction na bino. Très bien. Bo finga biso te to za ba email to salaka toujours ba erreur mais bo soutenir biso vraiment la prière parce que biso mo to katé mais ensemble na bino to kende vraiment liboso. Amen. Merci beaucoup frère José, merci beaucoup na bandeko tout batali biso na émission alelo. Je pense que
Après, juste numéro à contact qui est Zanino, baro contacter bino na pour peut-être inviter bino l'église ou autre chose, baro contacter bino. Ouais, on a Moutasimbi contact avec le pasteur Vicky. C'est notre papa, Bengi. Donc c'est un prophète au Nzamba zo la pena makasi. Non, attends, au téléma problème. Numéro à contact ko baro rejoindre bino, rejoindre bango. Oui, merci. Je suis Vincent. Numéro c'est 085 621 92 62. Je réponds 085 621 92 62. Pasteur Vicky. Merci beaucoup, Pasteur. Merci. Ok. Voilà, donc, sinon, tu as dit que solo na biso. Et nous avons dit deuxième album officiellement. Troisième album plutôt. Pour me rappeler que l'obelango et tout, me rappeler que je moi cover nango. Ça va bien pour la routine d'alsou ba nekuba ezo ata boyo kango. Et maintenant ngala robima maintenant otika bino ata moi denze molisusu. Pour lelo na ngai mingi boyemba. Ko yemba moi mingi pour ko sola to sola na biso déjà mais ba découvrir bino au niveau za capable de repérer ça na public ko ba rotala biso. Bon merci papa Vincent, merci na la voix du peuple, merci vraiment à l'équipe Mobimba. Professionnalisme à kitoko vraiment accueil Zambé a pas mola parce que pour contribuer à l'évangélisation aux amoto banana foi just depuis 2018 aux ananga itilelo vraiment zotika ngate nana eloko pesote mais Zambé nanga za toujours nayo nous sommes là et l'on a le banaza mwana ndako botika ngate na Congo bino boyebi terrain yango et bo tochana maboko li pamboli o eko. Mais vous avez quand même, vous envisagez quand même sortie officielle peut-être orchestre, la salle, peut-être showbiz pour découvrir Bino, de quoi vous êtes capable. Oui, yango tozo sala quand même to bandimo ba média ba mesana biso, mo ba séquence to sali na bi ke pa na rotalama et puis jour to sala sortie officielle. Les cas surtout annoncé et to beng ça peuple vraiment on a sengi bato ba mesana déjà na biso tant que ça sortie officielle banzemo na biso et ça ba payaté pour na bango to ça venir la sortie officielle na qui prouver normalement ni na ki bofana ça sortie officielle très bien mais na coup ça qui papa bokilo na ngai que son âme repose en paix yango freiner mon camion sommet par la grâce de Dieu calendrier nzambe so ke pesa mi to yebisa bana nzambe boya to sepela ensemble boyoka ba louange ba adoration asika. Très bien. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Merci à Château Kolo, Dari Dewanti, Saji Vazolando à la technique. Et sinon, Ngala Tiki, Bandego, va continuer à reprendre sa biso, la louange, mais pour la biso, tout le monde prochainement. Bye. Amen.